Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Mbote na bino nyonso epai bozali. Nalingi awa tokende na lombangu. Les temps sont durs. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de vous répondre sur une certaine préoccupation, mais d'une certaine manière. Tokomo kotambola, tokome komesana, tomeseni sipe, na façon moko amabe, biso ba oyo tomibengi ba congolais. Nous voulons nous plaindre tout le temps, mais nous agissons moins. C'est ce qui fait que batoyo baza pembeni tuza kolela chaque jour baza ko sala biloko ndenge balingi. Sincèrement, ekoki kozala likambo za muke Kongola koko misango munene. Eloko mususu Archbishop Coutinho alobaka yango na Sauvons le Congo. Alobi que nous sommes très corruptibles. Toute corruption mouké, c'est fini. C'est ça notre problème. Nous agissons avec légèreté devant l'argent. C'est ce qui fait que bakopesa Congolais mbongo mouké, finga président a fingi. Bakopesa Congolais mbongo mouké, kosa que na César Mawa, il le fait. On corrompt même de grandes personnalités. Si je vais vous montrer une histoire, pensez que Ambongo a déclaré son allèlement un cardinal. Tango va pêcher que Jeep le président Félix, alors il va oh anabaleka balakanga ba pesanga ité. Est-ce que na taille ya Ambongo a collé la Jeep? Regardez un peu na niveau oyo ya que biso soki tozangi tolelele la yek Ambongo, mais Ambongo a collé la ba pêcher Jeep. Ba pêcher Jeep a pêché deux pâtés avant de critiquer kaka oya pesa qui est Jeep. Cela veut dire ba boye la qui est Jeep avant ba yeba qui est. Maintenant que FCC a lobby que tous les catholiques tous allons ensemble. Vous allez voir Ambongo, il va évoquer des versets bibliques, il va évoquer le pardon pour akende parce que ça posa Ambongo. Na minute otozali eza na monseigneur moko kuna na Katanga a attaqué Ambongo. Mais bandimi oyo baza kokota na église na za komona neti ba bosanique armée ya bokonzi akala ekota kati na église. Lelo oyo bandimi ba bosani bakeko mema bango na côté ya tribalisme ba bosani guerre oyo babundaki po kaka bokonzi ya Kabila esila. Lelo bakomi na makambo vérité des urnes o balobi balkanisation batie biso na distraction to bosani eloko oyo tozaki koluka. To bengana ki nkosi mais nkosi aza musika te azana no na nzinga. C'est ce que dit la Bible. C'est-à-dire, le lion est en train d'éroder tout autour de la tanière, cherchant qui dévorer. Tobosan. Le loyo, to bandi sous distraction mosusu. Kamera pesi 30 ngombe. Kamera keko bina kuna na Rwanda. Kamera pesa ki amida bijou ya or. Apesa ki argent na latina kingo. Kamera zalaki kuna bazobinele miziki na mbili ya bel. Kamera boye. Maintenant, naza komeka ko répondre qui est réellement kamera wakanyingini nkingi. Makamuna koloba awa boye biango nyonso. Le problème avec nous, nous sommes corruptibles, nous oublions facilement. Talakaka Mobutu makambo asala ya mabe makasi na mboka oyo, Kongola ke kobimisa drapeau ya un père. Tala koboma oyo Mobutu abomaka na mboka oyo,
babosanaki Mobutu bakomo kopeta lisolo ya Kabila abomi. Lelo babosani Kabila balati Félix oyo nano asali eloko te. Bazwi mabe nyonso Mobutu ya Kabila balingi balati nanko pona nini bakotisi bango da tribalisme basaleli yango. Bande konanga qui est réellement Kamere? Kamere toyebi selo présentation de moko alobi aza mushi ya Sud Kivu. Toyebi pe que Kamere c'est vrai kuna asala kombo babetela kaye maboko balinga kaye mingi mais babosana kaka eloko moko. Est-ce que tango zobetela Kamere maboko ozwaka tan ya koyeba réellement soki oyo ya lobaka ezalaka yango to asalelaka yango? Je doute fort. Parce que au Congo, nous sommes liés trop aux tribus. Donc, tribalisme moutou est aveuglé biso. Ba pays à Rwanda wana ba yebi loko wana. Mwambongo muke okomoko yemba mutu ko kumisa ye ata soki azalaka mabe. Rwanda yebi loko wana, Burundi yebi yango, ba tutu bangole ba yebi likambo wana. Que biso pora corrompre biso eza ko senga makambo ebele te okoko ya na frontière na masango pesi mutu whisky alekisi yo. Est-ce que batu ya Kivu Sud Kivu basi ba yeba soki na ke na tuni moko est-ce que yebi makambo kamera salaka eza difficile. Soki olingi oyebisa ye ke na moni kaza na faute bwana boye akosilika pourquoi mwana mboka ya tribu. Nakomeka ko analyser Kamere lelo. Nakolobaka makambo ya sia sala boko tirer conclusion bino moko. Kamere nde muto atambola na 2006 pour ba voter Kabila. Il a même écrit pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila. Lokola Kamere azalaki na papa oyo bazalaki comité epai na epai ayekola toutes les 4 langues nationales. Pour lui, du fait qu'il y ait 4 langues nationales, c'est qu'il est plus congolais que les autres. Et vous avez cru en lui, vous avez voté pour Kabila. En 2006. Tango vous votez qui pour na Kabila, Mbemba était en ligne. Azalaki peut que la place. Et puis Gizenga, dans le deuxième tour, a appuyé Kabila. Pour balaka qui est après biso bino de boko comme chef de l'État. Ti akena se amabele papa Fumumpa atikala jamais comme la présidence. Ti palu etikali muselé les loba zolo balisolo palu te bakomona pe primature sous te bakotikala ka jamais comme la présidence. Pona nini mbongo. Ba pesa ki mo Congo. Mfumumpa a driblaki papa Etienne Tshisekedi pour kaka alia bokonzi. Kamere nde mutu a combattraki papa Etienne Tshisekedi na 2011. Kamere yokaki sonite ya koloba boyebisa Tshisekedi azobenga ngai yende a soutenir nga po akoma premier ministre na ngai. C'est sorti de la bouche de Kamere. Bakutanaki Kamere na Kengwa Dondo bakendeki pembeni ya papa Etienne Tshisekedi po ba contenir ba yeba secret nini balingi basala po ba récupérer bokonzi na maboko ya Kabila nde mission bakendeleki tango ekomi pembeni Kengwa kimi Kamere kimi. Papa Etienne était resté seul. Na tango batu baboyi ko kende prestation de serment Kengwa azalaki wana. Lokola Kamere babota ye na intelligence na ruse aza kosala likambo pe asali mwa geste bobosani yango parce que ayebi ke congolais aumelaka na likambo te na mutu na ye alingaka plaisir. Abimisi mbongo apesi fali faye le pacificateur terminé. Ce n'est pas la faute à Kamere, c'est la faute à nous-mêmes. Tozo sala makambo zo sala ke Kamere atikala na situation wana. S'il se moque de nous, c'est de notre propre faute.
Kamere eza batoyo Mobutu a utilisé qui makasi na bakengo adondo. Bango nyoso mi baleti lelo bodisikitaka nationalité na bango, mais botika laka jamais kotika bango bokenda ka isika bazali pour travailler na bango. À quoi vous plaindre? Parce que même si bayebisi bino, vous allez aller là-bas, allez à l'UNC, plein de Congolais. Mais bobimi bobandi ko douter nini. Parce que vous êtes avec lui. Bobo sanate que tango babandi pression pona 2016 élection Salema. Kamera kimaka opposition moko oyo. Bake basangani na Edem Kojo na Union africaine oyo wandenge tomeseni ko benga. Batrairaki opposition oyo. Nde bake ko bimisa sami badi banga après babimisi Chibala. Kamera était parti mais asalaka soki e hindi aye kote bozali. Vous payez confiance à Betikou Akei. Vous n'allez pas que critiquer Fayoulou. Le mouvement Fayoulou a salaka, Kamera salaka. Bobo sanate que Kamera nde ba yembela nzembo na triomphal, na Kishasa réuni et yembi Kamera ko trahir lisusu te et tibal na meke ba yebaki que oyo musala na yangwana. Vous n'avez pas hésité de marcher avec. Mais je vais vous dire ici pourquoi les autres là, même Fayoulo yazaki kolakisa kazaka ennemi ya Kamere, pona nini bakoma ki pembeni pe lokomoko. Tango bake Genève, Kamere oyo lelo azana na président Félix, aboyaki ko voter pona Félix. Parce que na COP oyo ezalaki kuna na Genève, ezalaki ba rassuraki Kamere que yo nde koleka président de la République to soutenir yo. Nde Kamere beti Félix ku. Or bango nyoso ndenge bakendeki bayebaki ko muto aleki biso na niveau oyo eza Félix. Tango sikoyo Kamere ba beti ku aza kozela ke bakosala oyo bayebisaki ye kimpange ye kosala film ba éliminer Kamere. Kamera tikali azotala mawa oyo zwaki ndeko na biso président Félix Tshisekedi. Il était en train de raisonner lui Kamera, qu'est-ce que je vais dire à mes patrons? Parce que bango nyonso basaki na complot moko contre Félix. Tout le monde sans exception. Tango sikoyo batoyo babunda na IDPS 37 ans. Bamoni balobi jamais. Et loko salimi kuna atako Félix alobimbo, j'accepte. Pourquoi? Félix Montema Monene, trop de bolingo. C'est ce qu'on reproche à notre frère. Il avait même dit oui. Le Kola Baponi, c'est la population qui a dit non. Tango siko le Kola Kamere azalaka mutu ya ruse. Afanda ki azotala. Tango population etie pression. Jean-Marc Kabundo ba telemi. Balobi Kabwane kozala ndenge wana te. Le secrétaire général Augustin Kabouya Walobi kozala ndenge wana te ba telemi. Population ba combattant ba telemi. Nde papa de président Félix Tshisekedi va retirer sa signature. Tango a retiré sa signature, population est sepelu kotoyo, Kamera bengi Yemba, docteur Yemba. Oye ya INC, ndeko na ye ya sud kuna, asia fasora bana wana balobaka pe ko lokola ye. Nde ba Yemba ngombangu na 10e rue, bomona ki rizwana te. J'avais dit non, on vous trompe ici, on n'est pas avec vous. Tango ba ye, ba sangani na IDPS, ba gope balobi to ebisi pe Kamera a retiré. Kamera a fait le jeu pour alanda kaka muto ba pesa ki mission ke kotika yete. Ou bien on l'élimine, ce qui a tika les alana ye. Effectivement, Zamba za mokonzi. Koya ayaki a PCP, le président Etienne, le président Félix Tshisekedi, batu ya Sud Kivu. Na bisika mso azaki koleka parce que yebi koloba, parce que yebi kokosa na komema sans que on sentir qu'il a kosi yo. Et comme le peuple aimait déjà Félix Tshisekedi, moyen Kamera ça la tribalisme kune zala quitté, il s'est dit lokola na juillet oyo. Tikana benga bangonyo soto voter yeto kende, mais ngai na ko surveiller ye. Les surveillants qui surveillent Félix Tshisekedi, c'est Kamera.
Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tango bakomi, bafandi, c'est Kamere qui va choisir les conseillers. À choisir Bango. Ce qui est la composition, Batounaye Kak, ne va pas mieux positionné. Et même vous avez appris que le conseiller Moussou va foutama, Moussou va foutamite. Evre ya liboso. Api misambongo ebele mbaramoko otosombi ba jeep. Po Batounaye bazara na ba jeep wana. Parce qu'il n'y avait pas moyen ya koboye la ba Moussou. Apesi Bango malgré lui. Na protocole a placé Batounaye. Yé moko ki kofanda na niveau ya DIRCAB. Pour que dossier nyonso ye kokota ye akomona yango. Rapport ekokende. Soki atali ke oyo boy na boye na boyi okoleka te po mona mokonzi. Aye kokanga media na lobaka eloko wana. Atie jonelo makelele na presse. Azu baloka bonga a placé na presse présidentielle. A quadriller jusqu'à jusqu'à la placer. Ndeba ayaki ko étouffer ba polo diakese bazomona na te. On a étouffé même Kasongo Mwema ba omona na te. Et pour maintenant que match naye épée sa couleur y a bien, vous n'avez jamais posé la question. Vous ne faites même pas de manifestations. Boni ba correspondance à présidence de la République et bimakana ba réseaux sociaux alors que c'est lui le directeur de cabinet. Et puis qu'on jouer carte moko et qu'on permettre que Félix a occupé qu'on croire que ba sakani naye a gangeli bat alors que c'est lui qui joue la carte. Aujourd'hui, en tant que DIRCAB, nous avons vécu des DIRCAB dans ce pays. Des Vunda et Tepema qu'on les a vécus. On a vécu même des Bochab ici. On a vécu le Mouilania. On n'a pas encore vu Mouilania en train. Et Bazobina Boye, Wana, Poba la Kisaye, on voit Mouilania, j'ai payé ceci pour mon foyer. On a vu. Mais lui, il le fait. Et quand il le fait, regardez les critiques qui fusent de partout. Et ça, qu'on touche comme président de la République. Et Kamere a toujours lu ça. Et il continue à le faire parce qu'il veut noyer les chefs de l'État. Je le dis avec force de détail. Talaba makambongo zobima bima. Tala ndenge UNC afanda kimia ata problème bimi ndenge ne toucher chef de l'État UNC azalaka kunate. Slogan na bango Kamere Vital Kamere président en 2023. Parce que aye pembeni pour na kosilisa. Bandeko, avant de poursuivre token de musique, oyo za constanga ina sali. Maintenant parce que bomitu na kamera za nani auta wapi. Ngai na kocha batoyo balobi, nga na lobite. Pourquoi kamera yebi balangue belé? C'est parce que ça plus congolais que moi. Nga tobotami na age moko. Mais ya yebi balangue nyonso, nga pena yebi. Mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Na lingi na cha vidéo oyo, ya mutu oyo. Ye a lobi a yebi Kamere. Il explique. Tolanda. C'est connu de tout le monde. Son père, son fait père, il s'appelait Constantin. Cet homme-là est venu de l'autre côté de la rivière Ruzizi, Rwanda. Il a traversé, puis il s'est fait engager pour la première fois dans la société de la plantation Kenkina. Il était clair que dans cette plantation, à l'époque coloniale. Et après, cet homme a quitté son travail, puis il s'est fait engager à chose à l'ex, on appelle ça présentement Kadeko, Kadeza, Caisse nationale d'épargne. Alors lui, il travaillait dans la Caisse nationale d'épargne du Congo belge, du Rwanda, Urundi. Bo jije bino moko. Ngai na zala kite alobi yango. Qui est réellement Kamere? Ngai yo ka diombo diplôme na ngai d'état ezana prénoté.
diplôme nanga d'état eza na prénom te parce que na tango ya Mobutu depuis 71 mutu moko te akokaki kozala na kombo ya mondele na fiche na ye. Bato bazalaki na bakombo na bango ya ki prénom ya ki mondele bazalaki ba étranger o bazako vivre awa na mboka na biso. C'est ainsi que ngai, vous ne verrez pas un prénom. Il y a beaucoup de gens qui me demandent le prénom, je n'en ai pas. Parce que déjà au départ, parce que même papa il n'avait pas de prénom. Il n'avait pas de prénom. Pas de prénom. Nazo tchaka élément na tchaka commentaire. Tolanda garçon oyo, tango azako poser question na Kamere. Tolanda. Je réponds au nom de Ben Beya. Je suis un analyste politicien. I'm a political analyst. Je voulais poser deux questions seulement. Two questions. Une question seulement. Ok, une question que M. Kamere puisse nous parler sur les originalités. Mr. Kamere to speak to us about his origins. En 1971. Ok. That's it. Merci. Non, qu'il explique, parce que ça me permet de répondre. Have him explain so he could be able to... Ok, le président Mobutu avait promulgué un décret demandant aux Congolais de recourir à leur nom authentique. In 1971, President Mobutu passed a decree asking all the Congolese to have a national name, authentic name as they called it then. En quelle vertu M. Kamere, sur son diplôme au Congo en 1987, how about Mr. Kamere on his diploma in 1987? On voit le nom de Vital Kamere. We see the name of Vital Kamere. Wakanya Sisize. Wakanya Sisize. Comment se fait qu'il pouvait continuer à utiliser le nom de Vital? How could he continue to use the name of Vital? Alors qu'aucun Congolais ne pouvait utiliser les noms qui étaient seulement réservés aux étrangers. Bandeko Nangai, est-ce que Boyoki Kamere peut répondre à la question que le garçon a posée? Il commence à parler comment il connaît beaucoup de langues et d'ailleurs il y a des gens, c'est lui qui aime le Congo, c'est ceci, c'est cela. Non, question il y a garçon, ils allaient qui simple. Agio Zali, diplôme d'état na yo, et koka qui jamais qu'on a un prénom. Ce qui est un prénom, cela veut dire aux Almoutou ya Congo te. Ce que vous avez Congolais, jamais vous avez un prénom. Bolandi réponse à Pesaki. C'est pas moi. Si quoi tout le kamusu sumuto ya zalaka pe ya ngambo ya sud Kivu wana. Après sa biso version na ye que Kamere est qui réellement pour te tirer conclusion. Tolanda Valentin Mubaki. Nabi Kamere oyo boza koloba Kamere. Nga nazana Kigali. Ngai nazana Kigali. Po Tshisekedi tosalaki ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais. Et même biso na Kigali. Na sala 2 ans kuna. Donc naebi batu nyonso wana. Naebi bango. Ezala mokolo moko boye na tongo. Officier moko rwandais abenginga abi yaka place moko boye. Na hotel. Na kei kuna côté à self service. Pembeni ya piscine. Na koma kuna Kamere yoyo. Didier Tumba yoyo. Katumba Mwake yoyo. Donc, les grandes personnalités de l'époque à Kinshasa. Oh. Alors, leur bango va moningai va comprendre que Rwanda va piéger bango. Pour les ko wana ezalaki invasion Rwando-Ugando-Burundaise. Invasion Rwando-Uganda. Sikoyo Kamere lokola munoko na ezalaka pete boye soko diare. Abinanga Mubaki toi ici. Nabi non, c'est à moi de te demander qu'est-ce que tu es venu faire chez l'envahisseur. Ba Rwanda bakata na koseka. Oh. Donc batu nyonso wana ba comprendre que ba piéger ki bango na ya kokuta bango. En fait, les attraper en flagrant délit. Baza kolia, ba telemi, ba Rwanda ba komi koseka.
natanga kutu kombo ya Rwanda moko ya kufaki Karege ya Patrick oazaki responsable ya sécurité na bango azalaki wana sikoyo bango batelemi bazokende kamera azokende boye namoni bapapa mibale bazoya baya kopesa embote bapapa na bazoloba Kinyarwanda mais devant témoin yempe atelemi sikoyo amoni akorevese alingi amema bango mosika bazoloba na Kinyarwanda bapesa ni yambi na bango wana bapesa na kawana yempe bandi koloba na munoko et puis akena bango mosika Karege alobi na nga omoni papa leki na yewa mais na Valentin Mubaki a outi ko répondre avec précision. Tango caméra kimaka émission bastara na Valentin Mubaki, j'étais là na horizon. Émission à Zakari Babasso. Beau tirer conclusion.